Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo nayebi ete bozali ebele mpona kolanda ba émission na biso ya mokolo ya lelo oyo tobombeli bino mokolo ya lelo. Tobombeli bino basango oyo etali biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Yambo te tokota na kati na masolo na biso na kopesa kaka annonce mpona information oyo papa Roger asilaki kopesa ezalaki comme flash d'information mpona koloba ete avion oyo esalaki accident po ete na ntongo information epesamaki bato bapesaki information basalaki erreur balobi ete avion wana ezalaki accident esalamaki na aéroport ya Kisangani mais ezalaki na aéroport ya Kisangani te ezalaki nde na aéroport ya Njili nde ntango avion elingaki ekende Kisangani nde yango wana esalaki ete ezwaki likama pe 32 personnes bakufaki. Nde yango wana ezali information oyo tosili kobongisa yango po ete na ntongo papa Roger alobaki ete ezalaki avion moko oyo ezali kolongwa Kisangani mpona koya Kinshasa mais ezalaki ndenge wana te po ete information oyo epesamaki na ntongo ezalaki ndenge wana. Yango bandeko babolingo ntango yango oyo sikoyo tozali kokota na kati na masolo na biso lelo tokoyebisa bino nini lelo tokolobela bino ndenge nini moto moko alingi amona ete yende azali pasteur oyo nzambe apambola koleka bapaster nyonso tu na République démocratique du Congo ezala ba oyo bazali na kati na Congo ezala ba oyo bazali libanda ya mboka azali komona ete yende ayebi mingi koleka. Kasi bandeko babolingo yembo ete toloba mpona oyo nyonso etali bomoto ya pasteur wana na nyonso alobaki tokoyebisa nanu bino eloko moko. Bandeko Jésus alobaka soki olingi kogene mpona kosala mabondeli ebongi malamu kokanga monoko na yo pe kokota na kati na chambre bombani na kati na chambre na yo pe oza kosala losambo na yo pe tango oyebi ete ozali kogene moto oyo azali pembeni na yo ayeba te ke yo okangi nzala po ete osala mabondeli po ete wana ezali sekret ya yo na Nzambe. Wana ezali ngai te moto nalobi mama Rosalie mais eloko oyo elobi yango makomi wana ekomami wapi na kati na Biblia po ete Biblia nde ezali makomami ya Nzambe. Bandeko babolingo tango nayebisi bino bongo mingi bakotuna me mpona nini mama Rosalie alobi boye na alobi lisusu ndeko soko olingi kogene kosala gene po ete
obondela mpona likambo songolo po ete obondela po ete nzambe amettre ordre na kati na vi na yo ntango ozali kosala jeune balobi ete meme ndeko na yo azali pembeni ayeba te wana ezali kaka sekele na yo na nzambe biblia nde moto elobi yango me tokolakisa bino première hypocrisie ya moto azali komibenga paster oyo ye nde moto azali komona ete azali paster oyo aleki bapaster nyonso tu na kongo mobimba mpe azali kolakisa bateori na ye mpo na koloba ete paster moko te akokani na ye mpe azali komona bapaster nyonso pamba akomi kobenga meme bapaster mosusu bazali banganga me tokolakisa bino nano eloko ezolakisa hypocrisie ya paster wana na oyo biso toetudiaki mpe tomonaki mpe molimo ya nzambe erevelaki biso nazongeli lisusu biblia elobi ntango olingi ogene mpo na kosala mabondeli songolo moto mosusu ayeba te ke yo ozali kogene gene oyo ozali kosala yango ezali kaka likabo ya yo na nzambe ate eloko moko ezalaki ete ata banosaki na eglise ke bandimi bagene me ntango bandimi bazwi anonso wana etikali kaka likambo na bango ndenge bazwaki na kati na eglise tina ndenge gene ekosila moto mosusu ayeba te me tokokende mosika te bandeko tolobaki ete biso tozali radio zumel 1000 ntango tozwaka baimage todekortikaka mpe tolandaka maloba ya moto na moto bandeko babolingo bolanda nanu elema oyo mpo tolakisa bino ete hypocrite ya moto oyo azali komibenga paster oyo biso tozali kobenga ete paster bidorma oyo nkombo ye moko aye nango na kati liboso ya kamera mpo na kobimisa nkombo ya bidorma bamateya oyo elala ndenge alobi me biso tokomi kobenga ye paster bidorma bolanda nano elema oyo ebongo nsima tokontinue masolo na biso papa motamba atiela biso nanu baelema oyo ya paster oyo esika biblia elobi ete ntango moto azali kogene il faut amibomba azala calme ezali kaka likambo ya ye na nzambe me paster aye kobetela yango ntangwa liboso ya kamera mpo ete mokili mobimba eyeba ete ye azali kogene eske azali paster ya nzambe to azali paster oyo azali kolinga kosala pub na bato ya mokili mpo bayeba ete ye azali danger me ndenge kaka biblia elobi ete oyo akomitombola nzambe akokitisa ye baimage s'il vous plaît papa botamba so na biso ke ça fait 30 jours nazolia te nazoprier kaka mpona kongo ndi kitoko so na biso ke ça fait 30 jours nazolia te nazoprier kaka mpona kongo ndi kitoko so na biso ke ça fait 30 jours nazolia te nazoprier kaka mpona kongo ndi kitoko bandeko babolingo na banzi ete bouti kolanda moto oyo amibengi ete moto na nzambe paster bidorma oyo azali koloba ete ye nde ayebi mingi mpe azali koya kotalisa teori ya makambo etali kongo botala ndenge nini asili kobeta tolo liboso ya kamera mpo na koloba ete azali kogene mpo na mboka asali 30 jours alie te bandeko wana na miso ya nzambe eske ezali lisusu jeune to jeune esi ekufi nasengi na bato oyo nzambe apesaka molimo barepondre bayebisa soki mpenza ndenge moto oyo aye liboso atomboli tolo lokola mwana ngembo mpo na koloba ete ye agene mpo na mboka Congo pendant 30 jours alie te eske wana azali kosala makambo mpo na mboka to azali kosala sikoyo ete mpo asala publicité bato bamona ete ye nde azali mobundeli ya solo mpo na Congo nasengi na bapaster ya solosolo bameka kointervenir mpe kokoma kopesa biyano mpo ete oyo ezali deba oyo ya kotalisa ndenge nini moto azali koloba ete bapaster nyonso tu ndenge tozali komona bazali ba faux paster mpe bazali banganga mpo na ye
yende azali komona ete azali vrai pasteur po ete alobi ete yende lokola azali kobundela makambo ya Congo donc yende azali vrai pasteur. Bandeko tokoti lisusu na point ya mibale. Pasteur oyo alobi ete ba pasteur ebele na Congo bazali ko faire endormir bandimi na bango pona nini po ete bazali koyela bango kaka bamateya oyo ya kala makambo esi eleka ye alobi ete ye abengaka yango meme bidorma. Bandeko nazongeli lisusu pasteur oyo alobi boye ba pasteur ebele bazali ko faire endormir ba peuple congolais pona koteya bango bamateya oyo ya kala oyo esi eleka bamateya ezalaka ete bovanda kimia nzambe ya kosala. Alobi pona ye bamateya wana ye abengaka yango bidorma bamateya oyo esi eleka pona ye mateya oyo esi eleka eza na ntina te pona koteya yango na bana nzambe. Mais po to develope yango lisusu bandeko boyoka ndenge moko pasteur alobi yango ebongo nsima ngai mama Rosalie natalisa bino esika nini pasteur azali kokweya na libulu ye azali komona ete yende azali pasteur oyo aleki ba pasteur nyonso mpe azwi mapeka tomboli lokola koko ya ngembo mais azali koyeba te ete azali nde charlatan. Bandeko babolingo bolanda na babilili boyoka ndenge nini soi-disant pasteur oyo biso tobengi pasteur bidorma ndenge nini azali koloba ebongo nsima tozongela masolo na biso. Ezoko arrivé que ça va passer msusu bazo mema Bible na ndenga kala na benga ngo bidorma. C'est-à-dire bidorma. C'est-à-dire ba kola la bende. Fufu la la te. Pour bana Israël baza en Égypte, baza na désert, baza kolia nourriture mo benga man. Mais nzamba pesa ekila ya man. Abaki man oyo ya lobby. Bogo bomba ngote po bolia en lelo. Oh, chaque jour, lundi faut kende ozwa man, mardi faut kende ozwa man. Siko soko bombi man ya lobby. Et poli lelo. Siko soki mutu aza pasteur, azo lesa bandimi na ebidorma, mano eleka, bansenema ya kala. Azo te yango lelo. Na soso réel o toza nango ya mondialisation. Oyo, ba grande puissance. Ezo tia maboko na ba pays eza riche. Siko pasteur azote ya siko enseignement ya kala ya mano elala siko yo ebisa kamuta comprendre situation réelle ya monde des andeni. Mais surtout nazap ma pasteur tema balobi le passé pe et ko perception moi idée na pour na futur. Passé wana tozana makambute mutu réagir ça par rapport à wazoka. La foi vient de ce qu'on entend.